Christian Choga vous dit, bon, moko ya mboka, site oyo kanyiba site tout. Celui qui trouve bon moko ya mboka, elenga image, trouve le bonheur. Ben faut ya bien avec le boss patron Patrick Momo. Momo, actualité ya kitoko. Awa, bon moko ya mboka. Pa popi, motoki bala lobi, botala bon moko ya mboka, merci. Bon, maloba c'est vraiment sur na loba ki bongo. Botango lobi na mutu kenesi na oboma yo. Et où mettez mutu na kufi bokana ndoki. C'est malheureux en tout cas vraiment que l'artiste n'a évité de organiser parce que plein des artistes ici quand on nous regarde tous les artistes mais curieusement bon tout le monde doit regarder en retour que je gagne. Photo tout ça comment les photos et c'est quoi réseau il y a 100 photos. Photo c'est parce que de toute façon bon c'est la vie des artistes hein. Comprendre que ça l'avait c'est il y a des choses qu'elle commis donc ouais parce que ça fait c'est là qu'on a lobby Kazamo Malam parce que ils font des émissions de tapage. Bon, maloba c'est vraiment sur na loba ki bongo. Botango lobi na mutu kenesi na oboma yo. Et où mettez mutu na kufi bokana ndoki. Moko. Alongwa yemoko. S'il vous plaît, vous confirmez que c'est cellulaire à Longwa qui de yemoko. À Longwa qui oui, à Longwa qui je le confirme. Ah, nandi meetinga utso mutu lobi na ngabongeza ko adiminer nga charge. Alors c'est plan nga la kena nga la luki su mususu. Eza mwa na komi bon matin.
Christian Choga vous dit, Bomoko ya mboka, site oyo kanyiba site tout. Celui qui trouve Bomoko ya mboka, elenga image, trouve les bonheurs, ben faut ya bien, avec le boss patron, Patrick Momo. Momo, actualité ya kitoko. Awa, Bomoko ya mboka.